bienvenue dans le MAG des jeunes talents de la propreté. Vous êtes dans votre émission Le MAG. Aujourd'hui, nous nous intéressons Bonjour et bienvenue dans le MAG des jeunes talents de la propreté. Vous êtes dans votre émission Le MAG. Aujourd'hui, nous nous intéressons Merci, Bebata, Bama, Mborbe, Pambor, Umula Yanji. Mais faut quoi? Na uti kuna libanda ya mboka na biso na ye awa na kati ya vila Kinshasa. Nazaka toujours na Congo etake mwana mboka ngai roi Tangata yeyo aye pona kosunga peuple congolais ya kosalisa mais asalamandia konsomo ngakale ni mandia kandi yana omboko roi Tangata mais où roi Tangata ngakale beal na bengi bino nyonso na ba problème na bino nyonso tout na bengi bino nyonso na mikakatano na bino nyonso na bengi bino nyonso na ba problème nyonso tali familia na bengi bino nyonso boya pa roi Tangata zaka kapona kozela bino nyonso ngai roi Tangata na osala oyo pesa baninga pasi omonyo kangami na mikakatano eloko aboyi na sozo solution te yaka pa roi Tangata na zaka kapona kozela bino makambo nyonso ba problème nyonso kangami wapi mona roi Tangata ye menga kale nzumpo ngwabe nanga wolta ba makalo be iloko etondi na kati ya nzungu nani akozwa kashi boya na basani na chela bino ngai roi Tangata nazala nzungu na ngai do mpoke lili ye menga kale ni mpo yana wola mandia wola benake ngakalo kati benawu yaka kozwa biloko roi Tangata nda bengi bino moto nyonso na ba problème mona roi Tangata asunga bino pasalisa bino. Merci. Bana poto mbote bisika nyonso tu kozali ndawa bino Serge Fideti. Je suis ici pour vous présenter votre chaîne Fideti Move Télévision. Fideti Move Télévision, votre chaîne des événements. Pourquoi chaîne des événements? Parce que ici na Fideti Move Télévision toko salela bino pe toko lakisa bino biloko nyonso tout en direct, que ce soit en rediffusion ici na Fideti Move Télévision. Fideti Move Télévision, une chaîne pas comme les autres. Suivez-nous dans tous les bouquets numériques. Je dis bien, suivez-nous dans toutes les plateformes de Hip TV. Meilleure chaîne du moment, Fideti Move TV. Fideti Move TV, nous avons disposé nos espaces pour vous, pour vos activités. Restez toujours connectés dans votre chaîne Fideti Move TV pour suivre tous les événements en temps réel. Ici, vous allez suivre les matchs. Les matchs ici, que ce soit Liga, Ligue des Champions, les championnats de tous les pays du monde.
vous allez suivre ça ici dans votre chaîne télévision Fidèle du Mauve TV, la télé des événements. Fidèle du Mauve TV, vous allez suivre toutes les infos de vos stars internationales, je dis bien tous les infos de vos stars, hein, tous les rubriques de vos stars, musiciens, que ça soit francophone, que ça soit anglophone, vous allez trouver ça ici dans votre chaîne Fidèle du Mauve Télévision. Fidèle du Mauve Télévision, nous avons disposé pour vous les émissions, les meilleures émissions, les émissions politiques ici. Ici, nous allons parler les émissions politiques ici sur Fidèle du Mauve Télévision. Ne pas zapper pour ne pas rater toutes les exclusivités de tous les pays, Journal Afrique, Europe, Amérique, Asie, ici dans votre chaîne Fidèle du Mauve Télévision. Merci, on vous appelle, j'appelle tous les partenaires qui veulent travailler avec nous, qui veut faire passer vos publicités, vos magazines, vos émissions ici dans votre chaîne Fidèle du Mauve TV. Nous sommes bien organisés pour vous servir, pour vous satisfaire. Venez avec vos émissions, venez avec vos magazines, venez avec tout ce que vous avez pour faire visibilité. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle du Mauve TV, la télé des événements. Appelez-nous dans ces numéros. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans le MAG des jeunes talents de la propreté. Vous êtes dans votre émission Le MAG. Aujourd'hui, nous nous intéressons Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote na baibanso bozali liboso ya ba télévision na bino pona kolanda émission na bino Fidèle du News kaka bobo mesano ndenge to mesana ko betela bino masolo elongo na bana mboka na yebi ke bomoni plateau na ngai ezali vraiment saturé mais kutu ya koloba ezate mais kutu pe ya ko présenter ezate parce que tozali na ye moko mfumu ya bola le roi Tangata charge et ya mokili mobimba. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci surtout diaspora bino baoyo boza kolanda biso na Fidèle du Mauve Télévision partout na Berosate TV, Berosate TV. Merci na ba chef nyonso tu ya Berosate, merci na chaîne télévision, merci na EGG Pro TV, merci vraiment na ba bouquet nyonso tout oyo boza kolanda biso na Limex partout dans le monde. Vraiment restez connectés dans votre chaîne Fidèle du Mauve Télévision parce que ma kambo ya bien ezali awa na Fidèle du Mauve Télévision bolanda yango ba info ezali vraiment ya bien bokolanda ba série bokolanda nyonso tout awa na Fidèle du Mauve Télévision uniquement na EP Télévision balobi Nicoloyo TV Zande numérique. Merci beaucoup, bonjour. Ouais, Mbote Koko. Bazolanda yo na Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde ba monio, izana ba oba yebio, les appels na ba oba yebio te koko se présenter. Oui, ça va, merci bien. Nakasi motono sozolanda biso na bisika bovandi na kati ya bandako na bino bozolanda o ye moko roi Tangata. Roi Tangata azali moto ya pouvoir o ya côté ya bayanzi. Roi Tangata yeyo boyokaka roi Tangata yeyo mula yanzi mewu. Na yena biloko nanga na uti nango kuna opanzi ya mboka na ngai nde na ye nango na yebisi moto nyonso wana na posa ya biloko oyo esengi ezotungisa yo yaka pa ya roi Tangata yeyo ye moko ya mosu boyokaka bomona te oyo nyonso akozwa libaku ya kokutana to ya kolanda émission ya roi Tangata yeyo.
Merci beaucoup Kinshasa, je crois qu'il s'est bien présenté. Lui, c'est qui? C'est le roi Tangata. Charge Yamokili Mobimba. Restez vraiment connectés avec nous parce qu'il y a du bien. Masolo Zama, Longa Awa, Tozo Beta Masolo, na roi Tangata. Roi Tangata, merci beaucoup Kinshasa, Brazzaville, les Bana Diaspora. Monde entier, Bamoni Nengo s'est présenté, mais Bamoni Sukoyu, Bani Baye, roi Tangata. Na Royaume-Uni. Oui, roi Tangata. Ye azali mwana awuti na kati ya bakata ye mefuku ao kati bakata biabila barota na uti na kati na kote ya bayanzi na mopanzi ya bakata na sekte ya Manchasai nde na zwi biloko na ngai na longo na mokuna na ye na kati ya Kinshasa na minute oyo nazali siko na kati ya ville ya Kinshasa roi Tangata ye azali na kati ya roi ya Onshingom ye mengaka ngoma mbana murunga oye die mengaka ngoma mbana oyanji nazo na kati ya tribu ezali ya bayanzi na kati ya libota ya groupement Mbaya Mbimi na kati ya mboka oyo ezali ya Mbaya mpo nazali moyanzi toye kopesa biloko oyo ezali ya biso oyo efukwa mbakwelngela mema yewa nzu kele eza pa na ngai sikoyo. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Roi Tangata na ntango nazoya émission pa na yo na ebisi mutu mo na bité na keni kosala émission Roi Tangata ebisi na bino baba ndo baba nganga. Est-ce que tango oza jeune boye ozosala kibonganga ki bondo qui je peux dire isala ka yonde. Oui, ça va, merci. Omoni moto oyo azana bonzambe te muta kobenga pouvoir traditionnel kibonganga. Mais kibonganga ya nzambe ezali moto azana pouvoir traditionnel yende azali moto ayebi nzambe. Moto ana pouvoir traditionnel yende ayebi nzambe. Biso nyonso photo zonga na kata retour à l'authenticité mobutu na kanisa lobaki apiaki bato lumière. Tango akendaki na nzela ya nkasa na nzela ya Bible ayaki kozonga tali nzela oza nzela ya mbakisa ya libungi. Alors tozongela na nzela ya nkasa na nzela ya mbuma na nzela ya misisa na nzela ya baposo ya nyama. Nde yango toyaki kozonga ezali bondoki te. Tango moto abengi coutume eloko lokola coutume ya ngai moko ya mboka na ngai ya origine ya ngai moko moto abengi yango bonganga seke moto ayebi eloko te. Wana eza place au pouvoir ezali tala ndenge tokomi kotelengana. Tokomi kotelengana mpona nini? Pouvoir yo ozwi pouvoir na obwaki okoza moto ya coutume yo oza moto ya coutume eza bonzambe. Tango nga na bwaki coutume na ngai seke na perdre bonzambe na il faut nazongela coutume na nga mpona za na bonzambe na ali jeune soko nazongela biloko na ngai ya mboka nde yango wana epesi nga bonzambe nazali kosepela na pouvoir onga nazwi bongo yo na ngai ozwi ya bino bwaki tala ndenge vie ezokende ozwi ya bino bwaki tala ndenge vie na bino ezali mpona nini zonga ezali bondoki te moto akosa te ke pouvoir traditionnel ezalaka bondoki te eza oyo euti na ye moko tata ntango nzambe asalaki mokili achaki bato bazalaki ndenge mukanda santo petelo yebisa biso ache bato bazalaki bato wana nzambe apesaki bango mibeko mpona nini nzambe apesaki bango mibeko mpo mokili totambola makambo ezali ebele ye moko nzambe apesaki biso mibeko bandeko totambola na bokebi totambola na bonzambe tata oyo akeli mokili apesi bato na ye mibeko omoni mbuma oyo ezali mbuma ya boye omoni nzete oyo ezali nzete mpona nini apesaki se yango wana mibeko na tour na yo olongoli mibeko wana olobi te mibeko eza bondoki mibeko eutaka uta mokili ebandaka uta tata mokili asali mokili na ye apesi mibeko bo yo lelo olongoli ya bino tala ndenge vi na ye kokoma mais nde yango wana biso tozali awa tozali na kotalisa bino na nzela ya biso ya misala na biso soki moto alobi ke coutume ezali bondoki sike moto wana ayebi ate eloko moko te. Merci Kinshasa, je crois que ozwi réponse na yo yo moto olobaki ke non ba coutume eza mabe. Roi Tangata bandeko bazo ndeko moko abengaki nga na Londres ayebisi nga lobi Roi Tangata mekano ko expliquer biso esalamaka ndenge nini mpo accepter pouvoir wana abete seulement histoire wana esalamaka ndenge nini mba moko ozwi pouvoir ou bien ezalaki ndenge nini ekomelaka ndenge ntango ozalaki jeune to ekomelaki no ndenge nini mpo tokóma na pouvoir bon na kati ya bokoko na kati ya pouvoir traditionnel ka pouvoir traditionnel mwana soka ata botami moke bilembo na ye kobanda kolakisa make moto oyo akozala boye bilembo ne banda kolakisa alors lelo omoni bato baotambola ata na mokanda oyo ya santo petelo bato baotanga mokanda na baverse ozolanda biso ezalaka liboso moto azobengama paster moto akobengama paster mais lelo ekomi bakomi kokota na baeglise mpo moto bakomi kokota bandako ya kotanga lokola bakelasi moto akoti kelasi mpo akoma pa est ce que moto wana abengami
moto akoti classe moto akoti classe abandi kotanga tala ba verset tala balakisi ye est-ce que moto wana bengami passer na tango ya kalelaka ki passer moto akozwa vision nzambe akobenga ye nde azali mobengami ebongo oyo atangi aza mobengami bopesa ngai réponse place bino bozali ngai nazali moto na bandi uta bokoko nanga azaki moto osala ba makambo na ye aosala ngai nazomona ngai mo mpe nakomona makambo boyo seke eza me koko yabisinga na kati ya bino biloko nyonso eza biloko ya coutume ezali malamu mpona kosimba yango ezali ata na mabe moko te mpo moto ya ndoki okopumbwe avo pumbwe efozwa nini okosimba poso ya nguba avo pumbwe osimbi mwa lindalala biloko wana tu eza créé par Dieu nzambe moto asala yango. Alors apesi bambakisa biso batu foto yeba mayele ke ndoki ngali yanga te fona zo mwa likasu nakanga mwa likasu singa nakata likasu nazo mwa likasa ya mumbilimbili nazo mwa likasa ya bonacha mwa ndoki azwanga ezalité mo mayele wana nzambe alakisi biso ngai nazo ngo na bwaka ndo moni na kola ki na biloko ya bokoko balakisi ngai kutimi na biso yansi batalisi ngai ndenge ni moto akoko vivre ndenge nini mbakisa ti lelo nazwi kibokonzi oyo nazali nango lelo nazosala makambo nazomonisa makambo nazoyebisa makambo bato bazoyoka makambo oyo ezosalama na nzela ya bokoko nde yango wana ti lelo nazali awa. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Ndenge bozolanda biso Roi Tangata a éclairci biso clairement lobi ke bokonzi babotama na yango bokonzi bakendaka kozwa yango na classe te ye déjà abotamaki na famille ezalaki na bokonzi papa bandeli ya kolakisa Roi Tangata ndenge nini ba evaka. Aujourd'hui Roi Tangata il est roi oyo azali kosala makambo ebele na kati ya République démocratique du Congo. En tout cas ya koloba mingi ezate. Merci beaucoup Roi Tangata. Ndeko moko boye abengaki nga ayebisinga lobi na village na bino comment na nini Mbaya kota bayanzi kuna royaume ezati comme du royaume na wana bayebi yango ti okoloba ni pona ye. Oui omoni lelo oyo akoko sala ata lobi ki royaume te na kote kuna na yebi ki royaume ezate moto tango asangisi ba biso benga ba mpaka bampaka osangisi bampaka oyo azali groupement oyo azali oyo ba groupement par groupement bato wana nyonso basangani bazwi pouvoir bapesi oyo babikende liboso seke bakolo ya bato basangisi pouvoir na bango bapesi na maboko na babiyo nde ozali mokolo na biso mpe bosomi na biso liboso ya bampaka wana bazali lokola bala mike yo moto ozongi lokola moto ya kolakisa baosu biloko seke yango wana batindi yo liboso okomi lokola roi ya biloko nyonso bakolo bapesi yo ozali lokola roi ya biloko nyonso bapesi yo yango wana moni Roi Tangata azali roi mpo azwi biloko oyo bakolutu ya bato bapesi bwanya ya bato bososoli ya bato bazwi bapesi yo olaninga eloko mona osila kotalisa yo mpo oyebaka na kati na biso sagesse na intelligence fo koyeba nini eza mokolo bisika bino boza wana na kotalisa yo lelo boye meme ata bandeko ebele omonaka yesu nani député azali moto oyo enseignant atangisi ye enseignant atangisi député papa okomona député akomi na mituka enseignant atikali kaka ye moto apesi ye mayele ya bokulutu te mayele oyo ya kelasi apesi ye okomona enseignant atikaka lipapa ni ya kotengama lipapa etikali ye kaka kotengama mais député batangisi yo enseignant atangisi yo okomi na mituka mais député batangisi soki ezalaki menaka sagesse na intelligence mokolo ezalaki intelligence mais baprofesseur bakoma likolo po bango nde batangisaka badepute na baprésident komo kotikala enseignant asali 20 ans aza kaka enseignant mais ye atangisi yo développe mayele oleki ye okomi likolo se kolakisa sagesse na intelligence foto oyeba nini eza oyo nzambe asali bozolanda biso malamu na ndenge na otalisa yo take journaliste fo kocomprendre ke na kati na biso makambo ya biso ewutaka na biso na libumu papa nyonso taboti mwana soki otali abi mwana ngai oyo ifo azala boye esala boye yo okokanela mwana me mwana kobaluka eloko mosusu ozolanda nga malamu nde yango wana biso oyo okokana ekozala te mpo na mwana yokaneli mwana boye me mwana kobaluka na eloko mosusu mpona kolakisa benake biso na kati ya makambo ya pouvoir ancestral mokili mobimba mystère ezali lelo oyo soki moto asali mystère balobi tala ndoki moto wana mpena ndoki makasi oke te mystère ya bondoki eza te po parce que yo biso satan azali moto atie satan na kata mokili awa eza ye moko nzambe lelo soka bi satan alongwa eza na pasi moko te mystère oyo moto aosala yango nde nzambe apesi yango pouvoir mais lelo na biso bato soki osali ekomi bondoki nakanisi na mokanda ya santo petro balobaki yesu abongolaka mapa abongoli mbisi bato batondi lelo soki moto azwi mapa moko abongoli ekoma nini
moto azwi lipa moko abongoli ekomi 20 tala ye wana ndoki babosaki pouvoir esani ezokoexiste. Est-ce que ozolanda biso malamu yango na biso tokolinga moto nyonso azonga misike ezali nakoki koloba likambo moko awa mabele nazosanza mabele nakotya mai mabele kobima moto pa mabele bimi moto eza mystère pouvoir traditionnel oyo yolobi na bilima omoni oyo eza mai mai oyo nakotya so natie mai natie kopo na gangi mai ekolimwa mai mbamo osala nini elimwe. Alors eza pouvoir oyo ya bonkoko pouvoir traditionnel ezosenga ezala na biso bato mais bino bozobosana yango bozolanda malamu. Merci Kinshasa, je crois que tozali wana elongo na roi Tangata. Place wana ekozala ba mystère. Yeah, bino bisa tobolo wana. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Je crois que nous sommes nombreux devant nos télévisions, devant nos téléphones et nous suivre partout dans le monde. Merci na Sepela TV Balobi. Box et à solo ezali Sepela TV ban Europe, ban Amérique. Tolanda fidèle du mauvais TV na box na bino na ba bouquet Sepela TV en tout cas eza kitoko makasi. Merci beaucoup Roi Tangata. Bandeko balutala yo balingi bayeba ba mystère caché nini oyo Roi Tangata za ko utiliser. Bon, biso tozaka na kati ya pouvoir traditionnel nazoyebisa yo journaliste. Na kati na biso tozana pouvoir on a sala nyonso tout eza pouvoir traditionnel. Na kati ya pouvoir traditionnel omoni na mukanda santo petolo ye moko sambe tanga pesi bakoko na biso eza na bakoko na biso o bagangaka gangi mai chanze nzela mai yozo kota na kati ya mboka lokola koko na ngai tanga monake mo amboka mai ebombisi ezate abi ai nche makwabu makwanza mbo anja tio mai salaki nini ebimi alobeli maloba asengi na bilima mai ebimaki asengi mbisi ebimi population sakini eliaki biloko wana nyonso ezali bato lelo baonyokwama partout dans le monde mokili mobimba eza konyokwama ekomi jalousie ekoti koyokana ekoti te oyo mutu mosusu asali likambo na ye moninga te oyo aza mutu mabe mutu asali oyo aza mutu mabe na miniti oyo makambo oyo toza nango nyonso ya bokoko wuta kala makambo wana esila te soki koko na yo abwaka biloko na bino oza biloko ya famille ke koko na bino abwakaki bankodia na bino koko na bino abwaka banzunga keleli koko na bino abwakaki bampo yaka pa Roi Tangata me akeleli na kolela na kombo ya koko na bino wana biloko no ekozonga boza na kati ya famille chefferie bobwaka biloko na bino benga Roi Tangata na kofongola moto wana nyonso tu na kolongola nyonso tu na kozongisa yango sam biloko toza nango lwanga kalbe na bonkoko pouvoir ancestral pouvoir traditionnel nyonso eza na kati ya pouvoir traditionnel pasi tokomona te soki yo oza na biloko na yo okosenga nyonso ekosalama ezalaki ndoki te na moi ndoki na moi ya kosala mystiki te ndoki na moi ya kosala eloko te kasi biso na moi tokosala nyonso tokosenga osengi oyo nakopesa yo na nzela bonkoko pouvoir na bino elimwa yaka na kozongisa yango bankodia na bino ekenda yaka pa Roi Tangata na kozongisa yango nyonso tu yo komona yango simba yango na maboko kolelalela susi te me fuku ameyi na uti kuna na ye awa mpona miniti oyo mpona kosunga kaka peuple congolais mutu nyonso aolanda ngai benga Roi Tangata na kata ba numéro na opesa yo obenga Roi Tangata ozwi numéro ya 082 25 44 351 obengi Roi Tangata na WhatsApp yango wana 082 25 44 351 benga Roi Tangata partout ozali na kopesa yo biyano na yo solution na yaka tokutana na Roi Tangata ozala wapi nyonso solution ezali des pouvoirs ancestrales ezobenga bino bopusana bokutana na Roi Tangata. Merci beaucoup Sana, beaucoup Tana Roi Tangata Balobi, Awa Makambeza ya Koyinda. Vraiment, tu as des problèmes dans ta famille, dans tes business, dans votre foyer. Vraiment, appelez Roi Tangata na numéro 1 au Roi Tangata à Pesibiso. Vraiment, au cause de suite parce que ici il y a des témoignages. Je suis ici avec Roi Tangata plusieurs ans, plusieurs mois, plusieurs jours, temps à autre. Et Tozomona Makambo Ebele Awa Oyo, Roi Tangata Azali Kosala. Roi Tangata, merci beaucoup. Na ndengeni nous a éclaircir biso. Mais lelo Oyo Tomoni Banfumu et Belé Batondi na Kinshasa Awa. En tout cas, Tozoye Bate, nani vrai, nani faux. Nani Oyo, Roi Tangata, sont considérés tant que vrai. Bon, merci.
nakanisi moto na moto za na place ya zwaka pouvoir na ye oya ngai roi tangata euti na mboka na ngai euti na kati ya clan na ngai pouvoir na ngai euti na kati ya clan na ngai ngala za moyanzi na yebite musu aza moswahili pouvoir ne euti na baswahili musu aza muluba pouvoir euti na baluba musu aza mumbala pouvoir euti na bambala mais na kati na ngai o roi tangata mise oya ngai ya pouvoir na ngai nazwaki ngai mo bapesi ngai ngamo na kati ya clan na ngai ezali pouvoir ya ngai moko donc namoni su na kati ya libota na ngai moto aya tozwa na pouvoir te na kati ya clan na ngai ezali nde ngai moko roi tangata po na pouvoir na ngai fumu mosusu aza mombala nayebi pouvoir bapesa ye te mais soki aye kotuta osadi moto aza makasi so moto oyo keba na roi tangata mais naza awa na baoyo nyonso bazali baa na pouvoir ya mokie roi tangata akobakisa akopesa mpo naza na nzongo na ngai akelele naza na mpo na ngai oyo akozala nango ya mokie okutani na roi tangata nakopesa nakovimbisa bisika ozali mpe okokoma na niveau oyo okokutana na baninga so baoboya yo bakoboya yo lisusu te mai na kini awa nde navandi awa ngai nayebi ngai nde nazali awa roi tangata nde azali awa adeore ya roi tangata namoni mosusu te mpe nayebi mosusu te ngai nde roi tangata na ye awa naza na kisasa nauti bakata na ye awa na kisasa. Merci roi tangata lobi yende na Kinshasa ayebi mosusu te tika totonga mwa moke longo na bino roi tangata na Kinshasa awa tuza na fumu chilo ebi nayebi moto te awa nayebi moto te nayoka pe te nayebi moto te aya liboso ngai nakoyeba oyo aye liboso ya ndako na ngai awa nde nayebi me ngai awa banda nauti mboka na ye nayebi moto te ni fumu moko nayebi ni nani nayebi moto te eza kaka roi tangata soki ye azoyoka roi tangata ayebaka roi tangata azali awa. En tout cas, il n'y a pas à commenter, il n'y a pas à commenter. Nous sommes là en direct sur Fidèle du Mauve Télévision, votre chaîne des événements. Nous sommes avec le roi Tangata Alobi, Aïbin Fumuti l'été. Vraiment, Fumuti le salaire fort, Oya Kukutana, roi Tangata pour Aïbayo. Merci beaucoup, roi Tangata. Oya Bipe Moro Lusus, Babin Akaye, 12 mètres, moto mouke, Amélio moto. Non, yo bangate, Amélo moto. nayebi bango te ntina kotangelanga moto nayebi ye eza te toza na kati émission mpo nayebi moto te soki bango bakotala émission bayebaka roi tangata azali ngai kombo wana oyo te nani nayebi te nayebi ata koko na ngai kansoka oyo aza na mboka oyo ngai nayebi apart koko na ngai nsoka banda ye awa nayebi susu problème eza te roi tangata batelespectateur bazolanda biso yo yobi oyebi bamfumu mosusu te apart yo roi tangata oyebi mosusu te est ce que na lisanga ya bamfumu bokutanaka mpe na Kinshasa ministère ya bachef coutumier mpe ezalaka est ce que bozwaka mpe ta okutana bino bamfumu boleka na batv oyo bosaka baka na bino ya bato bayaka kopana bino mpona solution se bokutanaka mpe bosangana. Oui, ça va, merci motuna na ezali boye na kati soko babengi appellation ya bachef coutumier na longwe na ndako na nga nake mpona koluka relation par-ci par-là te na longwe babengi bafumu nakei nakutani mission tokei nango kosolola esili na zongi nakendaka kosala relation te fumu yo fumu nani yo fu te wana nasalaka yango te en tout cas moto ayebi ngai to tosanganaka na ye nakutana na chef moko te natunye kombono nani mpe nakendaka na ndenge na nga nazongaka na ndenge na nga me nakomona lisanga ya bashefu nakuti bashefu me nazalaka teke fumu kingani ofu te wana bongo te po touti no kote moko te ngai nauti na ndako na nga ntina koyeba intel wana mpona ezalaka te. Merci beaucoup roi tangata tokotika te ndeko moko abengi biso na Allemagne. Merci beaucoup mama ayebi biso alobi natuna yo na Kinshasa ndenge oza awa oyebi Matadi Kibala natikali koyeba eloko te ngai nauti bakata na ye awa nayebi babiloko wana nyonso te Matadi Kibala nayebi te nayoka pe te keo nayoka te nayebi te nde nasolo bosoyoka ngai te. Merci Kinshasa, merci Brazzaville. Ngai naza na bakata naza na bakata nayebi te mboka ya moto wana ezotanga eza mboka nini oyo ngai eza mboka na nga bakata na nakata bakata longwe na bakata naye Kisasa nayebi vi ya moto moko te oyo te intel natamboli na mboka na yo te okuna nakoyeba badeni nakomona bachef de baza kuna nayebi so otanga na fumu ya mboka na nga nakoyeba bango me awa. Merci beaucoup Ratangata, nous sommes nombreux avec nos téléspectateurs dans nos
chaîne de télévision, Miel Télévision, MD Pro Télévision, Fidèle du Move Télévision. Vous êtes là, nombreux à Kolanda, Roi Tangata Alobi, Awana Kinshasa, Aïbi Nae, Fumu Mokote, Fumu Chile, Matadi Kibala, Nani, Melamoto, Babuziki Shomoto, Boya R Yangoyo, beaucoup de Roi Tangata, Apesa Biloko. Roi Tangata, est-ce qu'il y a tout pas beaucoup ya? En dehors, il y a ndenge au héritage na bokonzi ya famille. Est-ce que mutu pas koko ya a ninga mono boy a qui pose pas ça la bonganga a ça la paix ba centre. Est-ce que ya peut commissaire peut ses pouvoirs? Oui, ça va, merci bien. Yo ozali apona omoni ya makambote. Mais na yebi na pesa ka makambo lokola ba fumo tangi ba kombonga na yebi bango te soki bazali na makambo ya mukie bakoya pa na ngana ba pesa bango makambo ye na ngana pesi makambo ba owana na yebi bango te soki bazali kola oyebi bango ba pesa yo moto na pesa bango makambo o Rwatangata yaka nanga na pesi bango o ezali ya ngai. Merci Rwatangata répondre à question biso. En tout cas yo moto lo baka moto muke ba meli yo moto. En tout cas moto neza muke Rwatangata na moto o eza liziba yaka ozwa makambo pa Rwatangata elobi Rwatangata elobi ngate bokanela ngate s'il vous plaît. Merci beaucoup Rwatangata. To tuna ki question boyi. Est-ce que mutu oyo abotami na famille ba chef coutumier te net yo abotami na famille à pouvoir te net yo akoki pe na soif wana koye pa Rwatangata ko pesi makopa ko musape ba makambo soki opesi mutu biloko wana mutu akomi susu fumu te me mutu akomi nganga opesi akomi kosala misala ya kibonga makila na ye ekozala ya bochefu te po bochefu makila ezobotama na kati ya bochefu makila na yo ebotami ya bofumu makila na yo ebotami ya bopouvoir nde osala misala ya pouvoir mais soki oye pa Rwatangata oza na famille chefferie te nazwi biloko na ngai napesi yo mwa mokie mibale misato okende kofongola temple yo kokoma sikoyo nganga nakobanda kosenga o ba droit oyo ekozala ya ngai na bandi kosenga kosala misase kokomi nganga mekomi fumu te. Voilà tolobaki boye soki pe oza na besoin ya ke yo po banda kosala misala lokola Rwatangata lobi akopesa yo biloko osali pe temple na yo mais à condition ke okozala nganga okozala mfumu te. Merci beaucoup na bayebanso soki botunaki nga mituna wana na pesi bino ba réponse na yango kulandisa mandenge nini Rwatangata a expliqué biso. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci un mfumu modeste maboko nzambe balobi ingénieur privé ya Fidèle du Move Production. Merci beaucoup na bayebanso soki bozali wana disponible pour na kulanda biso surtout na ba téléphone bino partout dans le monde. Nous sommes avec le Rwatangata yebisa biso bandeko ba Olanda yo Rwatangata vraiment otretaka nini Rwatangata vraiment solution nini oyo soki moto la benga numéro na ya WhatsApp aye na kata temple na yo akozwa. Merci beaucoup. Bon, ça va, merci. Nakanisi omoni ndenge tozali awa eza na ba chef nyonso te basalaka oyo tosala to ba chef nyonso balobaka oyo toloba te mpona nini biso omoni soki na ye kobanda koloba boye to na banda kosala oyo esengi nasala po tobwakaki pouvoir na biso traditionnel surtout biso baafricain tobwakaki yango ntango tobwaki pouvoir traditionnel tobwaki yango nde natalaki na bite bakoko na ngata bapesinga biloko bayebisinga ekoki kosila boye te benga bandeko na yo boyebisa banke awa na minute ya kotanga pouvoir africain pouvoir traditionnel eza ya kotombwama tozotelema mpo mwana nyonso azoyoka biso il faut atelema peuple congolais yoka biso po boolanda biso par-ci par-là totelema po pouvoir traditionnel ezongela biso na maboko oza na droit kosimba likaso likaso outi na se matali su likolo likasa kita likasa ekoyoka ekosala ndenge yango ezali yango wana bakoko na ngai tango makambo ezali nazwaki biloko kozwa nazwi biloko bayebisinga te biloko ezali ebele kabola na mwana moko nde naza na biloko na nga nazokopesa par-ci par-là oyo aye kozwa biloko nakopesa biloko naza awa mwana taza liboma kokangi ye basheni basinga yaka na ye pa Rwatangata naza awa mwana azokoya epilepsie maladi ya ndeke biso bile ekwagir yaka na ye nakosimba mwana wana ndiaki tiri mwana za oyo balesi ekindoki mwembi abila mwembi bapesi mwana bondoki yaka na mwana wana kindoki na ye tokosanza yango mwana azopumbwe mwana azosuba na ndako yaka na biloko wana nyonso
yo vandi wana ote ngai nzoto na ngai koto yo zokenda ka kokonda tina yo konda koyebaka te yaka moringa beurre bia sana mikolo mutu soka bukani oye na ye tokotya ye ngozali lokola biloko na biso ya bokoko na kati nango wana nyonso tu baproblème oyo ezingami na kati ya nzoto ya motu yaka na baproblème nyonso tu epa roi tangata mwasi ozokenda nzela bazotala yo te ozobota te omiom oke koto difficulté famille yaka na ye mobali ovandi bo ongai koto osola nzoto bazokima basi mibali bakimaka bino pusana poto pa roi tangata solution ezali roi tangata akosikola yo roi tangata akopesa yo ata bayebisi yo keno nde oza boshi mwasi batiaka yo te yaka maproblème no nyonso babengani libala bazwi biloko no babwaki na libala yaka pa roi tangata mwasi ezoboya yo yaka oza solution makambo nyonso tu ekoderange yo benga roi tangata numero yango apesaki bino benga roi tangata ozwa solution na yo. Merci beaucoup benga roi tangata ozwa solution ba problème na yo roi tangata ndio ko ba tena na yo. Est-ce que soki mwasi oyo azobota te batokola ndanga baolanda ngai mwasi azobota te ayepa na yo mpo azwa mwana est-ce que akozwa mwana ya niveau normal ou bien kozala esprit te soki esprit wana ekomi mpa bangaka me oyo eza biso eza pouvoir totravaillaka na kati ya pouvoir mai ezali tata mokili moto akeli me mai wana nzambe atie bilima na source ntango nzambe atie bilima na source okobenga elima na kati ya source okoyebisa ye kaka na kati ya mai wana mai esalaka makambo mai soko oyebisi mai ayokaka mai ngakale anza ngakale nyasi ayoka okopesa ye mwana oyo azali ya normal pe ya kotambola kozwa kikiri mwana ya normal mwana ya dele te soki bapesi yo mwana ya dele seki eza nganga apesi yo moto ya dele mais biso na pouvoir traditionnel tokosala soko eza bonzambe pouvoir traditionnel eza bonzambe eza bondoki te fungola je mwana wana akozala kimia pe okobota na normal ça c'est kakili. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville. Roi tangata lobi maman ozolanda biso oza na poto oza wapi oza na problème ya kobota vraiment benga roi tangata n'hésitez pas en tout cas okozwa mwana ya ndenge ya bonzambe parce que ezali pouvoir traditionnel. Merci beaucoup Kinshasa bozali wana roi tangata balingi bayebisa biso na ndeko moko boye o soki moto ayepa na bino abiki apres asimaki azongi susu na maladi wana okosaka bato te omoni eloko eza wana lelo na Kinshasa bato ebele bazwi baprotection te toza wana kaka pouvoir traditionnel elakisi biso okoza na kata lopango na yo avie koya kolalaka bien te oza na baprotection yo kotia na kata lopango no nindoki ata balobi ndoki wana aza maseke 1000 ata elia bato 1000 epa na akokita te olongoli piste wana biloko wana ezali ntango yo moto traité moto misu aza moto aza vrai docteur mais aza na misu te atretaka bato na kisi normal so maladi ya kindoki ya kokoka te obengi ye oyo ayebi kotraité te mpona nini aza na misu te eloko ya liboso motu fo aza na misu amona atalake maladi oyo na otraité source nango yango nde akokanga parti ya source mais jamais maladi wana ekoki kozonga lisusu soki osongiseke bandoki wana baleki yo na puissance seke bandoki wana yo traité na bonzambe kasi bandoki bazali nde bayebi kobakisa su maladi mais soki moto atraité moto neti roi tangata na traité yo oke libela maladi no nyonso esili jamais okomona su symbole ya makambo mabe te ekotikala komona te po oyo naza nango ezali bokoko nde epesinga nakendaki kosimba na ndako ya moto te to nakomanganga to te bokoko nde epesinga biloko oyo roi tangata azali na moto so batraité abiki libela akozonga lisusu te na maladi. Merci beaucoup roi tangata expliqué biso awa soki oyepa na roi tangata a traité yo vraiment maladie kokende pona libela. Merci Kinshasa, je crois que vous êtes nombreux. Merci Brazzaville, les ban Afrique et surtout Afrique du Sud. Merci Sika Bozali, Topé Sibino, merci. Merci Nabero Sat International bouquet à solo. En tout cas, téléchargez Bero TV pour Napolanda fidèle du mauvais télévision partout hein. Sika Ozali. Merci. Roi Tangata Nyokomoko Tuni Biso Tebisayo. Est-ce que Roi Tangata paye à Koki Kosambela Kepe l'église à Kesambela? Oui, kosambela nazalaka deja na nzanza na ngai misalo na osala eza misala ya pouvoir ta na obenga bilima na ngai nabengi bilima ya bokoko na ngai eza deja nazosambela nazosenga na pouvoir traditionnel ya bokoko na ngai eza deja kosambela nini lisusu na kosambela
nayebi tata mokeli Ok, ntango pa nakomi bapasteur, nazwi likasi l'église, te osala- bapasteur wana ozomona soki babengi paster baza bapasteur bango bayaka mpa na biso Hein? bapasteur bayaka mpa na biso excusez. kozwa biloko Kinshasa, ezanga te na oloba, bana poto partout dans le monde se dissérer à prendre cette parole, c'est pas parce que c'est ça comme ça en vain. Roi Tangata Bandeur alobi ke ba pasteur ba yake pa na bango ndeko ya. Yango moya kende ko sambela ezate. Isa no bana poto. etonga na ngai pouvoir traditionnel bapasteur nazoloba boye bayaka ebele epai na biso bayaka epai na ngai bapasteur bayaka ebele Esa nini? baye kozwa biloko mpo bandimi balanda bango baye kozwa biloko baeglize etonda baye kozwa biloko mpo soki alobi mondimi ayoka ye bayaka. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci bana poto, merci Banso Bozolanda Biso na Bouquet Bureau Sat TV. Merci na Sepela TV Banso tout Bozali na ba box na bino vraiment na poto sikano surtout Bozolanda Biso. Merci na EGG Pro Banso Bozana EGG Pro. Merci na chaîne télévision chaîne en direct Bozolanda Biso. Merci na Lumex Banso Bozolanda Biso na TV partout dans le monde nous sommes là. Benga Biso Tokoloba Tokobeta Masolo na yo. Awa Rwatanga Tazolo Balobi ba pasteur ba yaka ba dale vidi bomona kawana neti o mikolo atondi si bato ba yaka ba mai wana en tout cas Rwatanga Tabi ayaka pe panaye vraiment merci beaucoup Kinshasa Rwatanga ta avec beaucoup de résumés ba bazola ndo na poto ba sepeli makasi na makambo yo kundoli surtout ya bokoko surtout ya tradition balingi ba bos nini Rwatanga ta tretaka soki bayepa Rwatangata bakozwa nini pe Rwatangata nini oyo okoyebisa bango. Oui, ça va, merci. Nalobi bien Rwatangata azali awa aza kotraite baka ebele soki nalobi ebele c'est que baka ebele naza awa mwana na yo ata o ndeko na yo aza maladi ya liboma takoti na fulu yaka na ye pa Rwatangata kopesa ye solution. Naza maladi oyo epilepsie maladi ya ndeke kangi moto makasi o maladi ya mpanzi o maladi ya mbaso ata mbaso ekomi nde lokolo ekomi mokuwa yaka nango pa Rwatangata kotraite yo ozali moto baproblème ebele ezingami na kati na yo na mosala otiaka badossier bazwaka yo te yaka pa Rwatangata solution ekozala na kati na yo oza moto oteka oyo eloko na yo oteka oza na bar oza na maison moko soi-disant ozotia bozosimba te yaka pa ya Rwatangata babengani yo na kati ya libala bazwi biloko no babwaki yaka pa ya Rwatangata mobali aboyi yo to mwasi aboyi yo komitungisa matelo bayi Rwatangata azali ato boyinga na tongo na poko kozongela nga po Rwatangata azali Rwatangata solution biloko nyonso tu ya Rwatangata azali nango na maboko maladi ya ntel o maladi ya ndeke maladi ya mpese oza nango yaka moto asali yo mabe yebisa ekeba mabe osalinga Rwatangata azali na kati ya biso babar na yo nalobi bie babar misala na yo ekenda liboso te ekangamaka na baeglize na yo ezo bandimi bazoya te baninga bayaka koyoka soni te yaka epai ya Rwatangata mapango oteka ezotekama te otya boye etekami te yaka nango oza na posa lupango moko ebimi badiscussion na kati ya famille olingi toujours ezala yaka nango toyeba ndenge nini lupango wana ekolongwa ekokende partout makambo ya bale ya football yaka bale totindaka ye ozongisi ye otindi bale ye makambo ya match yaka babare poto ya makasi oyo gardien yo joueur oza na posa mokili eyeba yo yaka pa ya Rwatangata otambola bo mwasi bazolinga yo te mwasi kitoko bali ya famille yaka na okata yango Rwatangata azali mpona pouvoir ya bino traditionnel aye vraiment kokangola motoni oyo nyonso kangama yaka ndete moraïde eza kisisi na kobondela mai mukie napesi yo mai wana ya komela emoraïde ekosi ngbe emoraïde awa no kati ya nza kaleme no paka ufuru yeye poussière bia bila mkwere bokoko mo pa mkwere chamenga kale mkwere me biloko ya bokoko na kopesa yo poussière ya bokoko na kopesa yo mai na bemoraïde na yo ozali nango yaka nango yo otambola okende botiki dossier bato oyo ye kutu te mosala babengani yo kobanga eloko te yaka pa ya Rwatangata solution na yo ezali ba partout ozotambola luka muto azala se luka bayeba yo mwasi obimaka boye baotya yo te mobali kaka okutana ya bango ya tina te oyo ya malonga na nzela na yo bayaka te yaka mama yebisa bango bozela sikoyo Rwatangata solution enende Rwatangata ye mpona kobikisa biso baka nyonso oyo ozomona ya pasi baproblème nyonso oyo oza nango mpo moto azange baproblème aza te
biso toza ba problème obetaka musique oza nani ozomona succès bandi kokita yaka pa roi tangata ye moka koyeba ndenge ya kosunga yo partout bozali na mokili boyoka toujours roi tangata ye mpona kosunga mokili mobimba naza na limite te naosunga partout obenga na balimero ya tie 082 25 44 351 numéro ya WhatsApp 082 25 44 351 oya Frisel ezali 090 71 97 017 na bande lisusu 090 71 97 017. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci Nabaïban, surtout Bozala Kiwana Pe Boza, toujours du Bosso et la télévision Nabino. Merci Baïban, Bozola Nabiso, la bouquet international, surtout la télévision numérique, Nabiso fidèle du mauvais télévision. Merci Nababonné, surtout il y a fidèle du mauvais TV sur Facebook et fidèle du mauvais TV sur YouTube. Je crois que nous sommes là pour vous servir chaque moment, chaque temps, l'invité, équipe Mobimba avec un Fumu Modeste, les grands réalisateurs, il y a fidèle de mon production, tous awana, tous là la tête, pour na koluki la bino ba élément, pour na kusela la bino musala ya malamu, soutenir pe biso, hein, na numéro na biso ya ngwani zana biso ya télévision na bino, oza pe na maison de production na yo, oza na entreprise na yo, oza pe Fumu, ozali pe docteur, ozali na business na yo, olingi eke tolobela yango na kati ya fidèle de mauvaise télévision tokolobela yango soki pozali awa na Kinshasa tokoya sur place tokosala ba émission na yo tokoya sur place tokosala yo ba spot ya télévision ba spot publicitaire ya kitoko makasi ndenge tozobeta masolo awa na roi tangata yo pe sala lokola ye benga biso tokoya wana pona kusala musala oyo eza bosenga ndenge tolobaka fidèle de mon production agence de marketing et de publicité. Votre visibilité, c'est notre devoir et surtout, c'est notre objectif. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci Roi Tangata. Vraiment, mon beau dédicace, ça va être surtout Balandio. Oui, ça va, merci bien. Toujours, Ngaimoko, Nazali Awa Liboso Nabino. Na kopé ça no bande konyo surtout Baolanda biso mbote na bino. Merci Nzambe na bokoko babate na biso. Ki meza na zela biso boyoka o biso tozana ngoposa. Pe bosenga na bino yango ekosala biso esengo. Merci na pesi mbote na bato nyonso bakolanda ngai. Merci Nzambe abatela bino ilongo na bakoko na biso kimi ezala na bandeko na ngai nyonso bazolanda biso mbote liboso mpe na pesi bana mpe oyo ngai ya kati ya famille bango nyonso na kati ya famille Kalipila na kati ya famille Tangata mbote kimi ezala na bana nyonso oyo bazali ya biso mpe bandeko bazali ba collecte ba camarade na ngai oyo bakolanda kimia na bino ezala kombo ya bato bazali ebele na mokili moya kotanga pena bakombo ya bato nyonso ezate mais moto nyonso akotala biso esengo pe kimia ezala kati na na balobi ke dans lokolo oyebani ozobude bato parce que oyebani pe ovandaka na faci. Oui, biso tozali ngala na li chef na tambolaka partout otuna nga liboso lobi na kendaka place ba chef bazali partout ba chef bazali okomona roi Tangata azawana mais na yebisa kendaka te pona koyeba un tel chef kombono nani na kendaka pona ba réaction te na kendaka pona misala o babengelaka biso kuna so babengi yango balobi ke ozobude ba mataliki bala ozobude ba mfumu chile ozobude ba msusu wana ba moto ba peso moto muke parce que okindaka na ndako ya faci oliaka na faci ozana ba photo ya faci donc ozana sécurité ya faci na yebi ba wana na yebi bango te te ba bezo bude bango nde pona bongo te na ke bango soko na yebi mutu te oza mfumu ya faci na lobi na yebi mutu te na ndima mutu kaka ngai na yebi mutu so na yebi na nga mutu te na kei na moni a intel te toza ebele chef na ke chef kombo nani pona nini na ke kotuna bo ngada chef so mutu atuni nga na koyebise ngai kombo na nga roi Tangata na suka ka bongo mais oyo ayebi roi Tangata ayebi roi Tangata mais pona ngai na sana tante ya kotuna chef yo kombo problème ezake yo yebi bango te parce que vandaka na faci beton na yebi bango te bongo so mutu avanda na faci beton nde akoboya oyo soko yebi bango wana koboya bango te mpo nayebi bango mais soko nayebi bango te nayebi bango te. Merci Kinshasa, je crois que nous mettons fin dans cette émission Fidèle du News d'aujourd'hui avec le roi Tangata
Papa Solution, hein, Balobi. Merci, na revia fidèle du maquet, ses mères à Palais Colobor. Merci à ma fille Serfi Fidedi, Oendi Fidedi. Merci hein, à Fomo Modeste, le grand réalisateur de Fidèle du Mauvais Production. Merci, na ba ban surtout Bozali, na Béro TV. Ba chaîne surtout à télévision na Béro TV na Pesibino. Merci ba déjà surtout à ba chaîne. Merci beaucoup na Berger Igor Kunga eh ya EGG Pro télévision balobi bosomba ba décodeur ya EGG Pro décodeur bouquet na bino ya bien pour na potala fidèle du mauvais télévision. Merci na ba ban surtout bobanda ki na biso dès le début jusqu'à la fin. Ngawa bino Serge Fidedi autrement quand de bobenga nga moto nzambe na pesi bino rendez-vous na numéro prochain. Bye. eloko bolukaki yango yo eye mwana mboka Serge Fidedi Motonzambe amemeli bino Fidedi Mauvais Production. Fidedi Mauvais Production, agence de production de cinéma, publicité, marketing et qui fait la couverture de vos événements. Ozana maison na yo, ozana église na yo, ozana parti politique na yo, ozana entreprise na yo, olingi basale la yo, marketing via terrain, na ba réseaux sociaux, na ba télévision, contactez Fidedi Mauvais Production. Na Fidedi Mauvais Production, toza kosala ba clip ya malunga, publicité ya haute qualité, ba spot ya qualité supérieure. Fidedi Mauvais Production aza na ba agent na ye sur terrain. Oyo bako salela yo marketing ya qualité, bako salela yo publicité ya qualité, modération, danse, ballet, tout ce qui fait en sorte que événement na yo ezala bien reçu. Yaka na Fidedi Mauvais Production. Contactez Fidedi Mauvais Production benga biso na plus 243 90 74 50 400 plus 243 90 74 50 400. Fidedi Mauvais Production, c'est la réussite de votre business. Mbote bana poto mbote bisika nyonso tu bozali ngawa bino Serge Fidedi. Je suis ici pour vous présenter votre chaîne Fidedi Mauvais Télévision. Fidedi Mauvais Télévision, votre chaîne des événements. Pourquoi chaîne
des événements. Parce que ici, na Fidèle Move Télévision, toko salela bino, pe toko lakisa bino, biloko nyonso tout en direct, que ce soit en rediffusion, ici, na Fidèle Move Télévision. Fidèle Move Télévision, une chaîne pas comme les autres. Suivez-nous dans tous les bouquets numériques. Je dis bien, suivez-nous dans toutes les plateformes de Hip TV. Meilleure chaîne du moment, Fidèle Move TV. Fidèle Move TV, nous avons disposé nos espaces pour vous, pour vos activités. Restez toujours connectés dans votre chaîne Fidèle Move TV pour suivre tous les événements en temps réel. Ici, vous allez suivre les matchs. Les matchs ici, que ce soit Liga, Ligue des Champions, les championnats de tous les pays du monde. Vous allez suivre ça ici dans votre chaîne télévision Fidèle Move TV, la télé des événements. Fidèle Move TV, vous allez suivre toutes les infos de vos stars internationales. Je dis bien tous les infos de vos stars, hein, tous les rubriques de vos stars, musiciens, que ce soit francophone, que ce soit anglophone, vous allez trouver ça ici dans votre chaîne Fidèle Move Télévision. Fidèle Move Télévision, nous avons disposé pour vous les émissions, les meilleures émissions, les émissions politiques ici. Ici, nous allons parler les émissions politiques ici sur Fidèle Move Télévision. Ne pas zapper pour ne pas rater toutes les exclusivités de tous les pays, Journal Afrique, Europe, Amérique, Asie, ici dans votre chaîne Fidèle Move Télévision. Merci, on vous appelle, j'appelle tous les partenaires qui veulent travailler avec nous, qui fait faire passer vos publicités, vos magazines, vos émissions ici dans votre chaîne Fidèle Move TV. Nous sommes bien organisés pour vous servir, pour vous satisfaire. Venez avec vos émissions, venez avec vos magazines, venez avec tout ce que vous avez pour faire visibilité. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move TV, la télé des événements. Appelez-nous dans ces numéros. Merci beaucoup.